toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Tout le monde vit le beau bête makasi à vernis. Parce que tout le monde est na journée boue bête à tabac combien boue na journée. Bah 50 000. Oh non constaté. Moi ça l'oba non mais moi ça l'autre soleil vous avez 20 000. Yo beti 50 000. Quand nous beti bo 50 000. C'est le bas. Mais bino boza non na ba parler na nous ba mère pour bomo na bilonga bana ndakwa. To ande na ba parler to concentrer ba badia ba mère ba nini. Ouais ouais. Mais ba badia ba mère mais bo luka la na bino moko po belé na ba age na bino ba osa ki kuluna. Ah c'est ça. Pour que kuluna pe l'état zali au kangabino hein. Neti wa pe na monya na boga akata basuki. Vraiment ça poussa na go. Poussa na a to so image. Upe yokombono nani? Nani? Lomo makasi dada. Dada yo pe bobo sko bino misatu boso kilia bengi bosala ndeni. Bokabola ndeni. Est-ce que bobo bundaka te pom comme soupe to mona bana verni awa? Ah. Tozala nde social, singa kozanga eloko ndenge tozaboye. Akosala pe to kaboli. Ah. Tozala nde social bani. Mais boza bi boza ba parler ba mère na bino. Ba parler to concentrer na ba parler bani. Wana so kuda na nenga kabini mbangu to na nenga ya pasa. Na kota terali pate. Na kota kizenga. Mais babo oyo nde bosombaka. Nande bozo bénéfice botikala na bénéfice bien. Ya makasi ya. Ya na petite, mais ça fatigue. Ponde bo kotambola bino tsa toza kingasan bo kenda pe bosuka tiba bokoma belemba. Lemba pembeni. Oleka na lemba. Soki nde obima kuna transport oke kuna obandi ba matete kuna balemba bangaba bamiso mais so la likuna seko komi fazer. Ndeni yokola la libanda. Te bafutela kande par exemple de ndako ndenge silike bo. Chambre 500 bo solo di boza 5 personnes ba chepino na chambre bulali. Neti kuna muni na ba ni ya sil botsaka pe na ba sil. Mais oyo boko sa pe salon na bino hein parce que ko tsa sil ya da métier mais bino boye bien on te faut massa bino pas la. Po mingi ba age na bino neti tipo aza afasa ba yaya mais aboyi ne ko sela ki yaya ye wana ko saté na ebulo bani donc so bene beti be massa na sa différence mon po ngana ba on to soleil da prix na ngi skona ba so ba ko singa so bino beti bien na journée na verni o babenga ina bana ina obumana ba combien bino bolo baté pour na task journée bene PCR ceux qui veulent PC na ba 25 000 francs ba 20 000 donc on a pena ya yo moko pour na munu obeti pe gondo bien o pepe ba bord donc vous êtes très à l'aise na sepe na bino mingi na féliciter bino parce que mingi na ba age na bino ba osaki kuluna pour lobby marche à la muke zaki ana prince awa to monaki faso ba kuluna ba bimaki na ebite so bolika ki abo monaki Amen. Donc nous on s'asco na boka na bobeta ngonde beta na boita ndenge zaka. Ah oui. Donc ndenge ko beta bongo mbamo kilia po benga. Mais balobi subilo na bino eza infection hein. Parce que babilo ko na so bo tsana manzaka iko ko pesa pe mutu malade
Po est-ce que au désinfectant est-ce que au désinfectant on a ni na dissolvant maya moto to kisango parce que tout le monde a l'accès na TV moi si mususu lokolo eloko ane kotaki azui sida nzoka abimana on a mobilité master na nani ya kingasani alors bazaki mingi ko sela ba biloko yo mba bepesa mala est-ce que bosala nini neti bino boye ba ciseaux na bino wana po bato bazo malali te botokisa ngo kana maya moto est-ce que ça si neti yo boye mukonya suko tokisa ya yo po yo soka nongo ka so kekenda ko toksinde dinenge na bimi lo bana ko mwa nzambe oza oza DMTV balandi nyonso ba yo kayo opesa bato maele po mingi bakomo bango sela bilo na bino ndeti na bimi logo ndeti choki na travail dissolvant ezana na sali choki na silisi na désinfectant wana esale bon conseil nini masa conseil nini opesa na ba oba vandi baoke bunda baota machete bazoyiba baokima bambango conseil nini opesa bango na kona pia leo ba olubela kulua bana usata kote ba chaîne makasi oui soko che makasi na mabonde ndi aka pass kuna mais la vie pour na osala ensemble pour na demo ya bien pour so apeto ndani ni so ba ko ba ngi funda eza ba tuye wa masa amoni ki wana funda wakata ka na wangu kata eza solution de zambi moni mtakuni baola mais bozano ba trop jeune masa kuna ske yope olanda makaba nzele wana nzele po yoka mnoba ngawa useki po ani pona mono na di chemise ya mikolo balicho ngape na linga yango ba manga mange nzuluka ate est-ce que olinga be makaba nzele po makamane ko tanga de père ah c'est ça merci beaucoup fallait ko sater nanu yende na oki oza ton ya fayulwa ya bandulwa vraiment mwana ba 100% mwana manimba banini na charger ba miliona tu donc ngeke mwana mayumbu ngeke katuka mpina bwala katura na bwala ngeke kumaka muna ngeke kusosa mbongo shi yende ba papa mama boke ka bwala kuna nde mweko la dama ok na sepeli fort na fo boza pe na bolingwa ya te so client abeleli bo weleli fo we bo kabolaka bien social faire na ndenge expliquer na sepeli makaso pesi biso kombo nini kombo aga etanda kaseka garçon antinge nini obominga mabe ya pembe le champion boyo kuna Cédric bino tout bana verni ah ouais na sepeli makasi na pesi bino merci na tombeli bino courage pour continuer cop na bino pour lobi pesa ya nzambe okoteka pe boye façon ndembongo ezokangamela o changer pe cop mususu pour to ebi lobité o comprendre courage merci boke malam merci bandeko balandi tomoni bango wana misato bakei ba courager à verni donc ichasa kala ingango kala i technique soko ebité a olali balali yo yango tobaki bandeko balandi ya DMTV chasse eza kala ingango kala i technique omona bena mukolo mo azana 35 à 37 ans mais atambuza pe kopa na bana na ba osala donc oza pe makasi soka olali awa osambwe sambo mona bato oleka lokola bango te donc ichasa ka bongo soko lali kidiba osambo olala nzala na ndako pe talaka ka soza mpiaka okokate piaka ekomisa mutu yuma piaka ekomisa mutu nyama plant piaka ekomisa mutu lembele okokate yango moni c'est bino reportage ngai de plata reporter indépendant tukite ato célèbre descente mingi na changu to travailler mingi na bana changu o changu ndeza place base état o wera sona benga état o wera benga ngo état c'est-à-dire état pena ya Kinshasa mo mane vandine na changu pour l'équipe ba état nyonso na minene l'équipe ba district nyonso na minene donc eza yango wana wa bomoni ba maître ba mécanicien ba oleka donc ndeko to moni bana na baza ba parents mais ba sa bongo ba luka mbongo po sunga bango donc soza bongo te kidiba donc voilà quoi bandeko balandi na pesi bino merci mingi eza toujours reporter na bino indépendant merci beaucoup bye ciao